Shalom shalom bana na nzambe na pamboli nzambe pona grâce na ye na mokolo na lelo pona kobatela biso kobomba biso na se ya ngolu na ye kolala kokende kolala ezalaka facile kasi kolamuka wana nde esengaka ngolu ya nzambe mpona eza na mingi balalaki balamuki te. Nzambe abateli biso tolamuka topesa ye merci mpona ye nde aza kolo na pema. Nzambe nalola pambola mabota na biso apambola bino na mokolo na lelo. Motema mabe ezalaka sorcellerie po eza na bato ebele oyo baza mitema mabe. Ye vraiment ata bato bayebi ye ke oyo azalaka motema mabe mpe koma référence na ye na quartier. Yaya wana ya motema mabe wana, papa wana ya motema mabe wana, mama wana ya motema mabe wana. Po bato mibaa mitema mabe bazalaka na sorcellerie inconscient, bayebaka te ke baa na kindoki. Mpona sorcellerie efonctionne na vie ya mutu ndenge ezalaka bacondition na bango, balukaka mutu aza na motema mabe. Soki oza na motema wana mpe oza motema oyo obombaka makambo na kati na yo, yebaka oza kandidate ya Satana. Po bakritere wana nde bango balukaka po bayebi yo okojoue role oyo bakopesa yo wana malamu malamu yango wana. Mpe eza na bato misusu baza na kindoki bayebi ke baa nango siko basalaka nini mpo bato bayeba bango te. Akoya sikoyo pene ya bato ya kozala bien, basalaka bazala bien mpo bayeba bango te. Mpona soki akomi motema mabe bato bakoyebaka eza na misala mabe. Siko ya kozala wana aza gentil, akabaka, apesaka baconseil, azalaka wana mpona koede bato. Siko na ndenge azo ede bino, azo charge bino. Soki ayebi bino physique bo spirituellement bokozongisa yango mpo bango basala mosala ofele te. Sorcellerie mpo efonctionne esengaka deja moto oyo de nature na ye aza motema mabe. Mpona soki oza motema malamu ye akoya pene na yo te. Po bango bayokanaka te na moto aza de nature motema malamu. Alors bato oyo baa mitema mabe nde ezalaka point de contact mpona bango bakota bautilize ame na yo mpe basalaka na nzela na yo bato babeba. Bakosala nini? Bakotya maloba na yo, bakopesa pouvoir na maloba na yo, na caractère na yo na nyonso okosala ekozala na pouvoir ya misala ya mabe, ya puissance ya ténèbre. Esprit wana eza esprit ya jalousie, ekokaka kosupporte élévation ya mutu te. Mpona yango eza na mission ya kodétruire, ya koboma mpe ya kopanza. Esika bato baa na kimia esprit ne supporta yango te. Po mission nango eza ke fo atya bato na trouble mpe songi koyina, haine, jalousie. Misala na bango yango wana balingi kopanza bavie ya bato mpe kodomine. C'est ça. Mpe balukaka toujours ata boza na groupe ya domine. Mpona kati na ye aa na puissance ya mabe. Alors puissance wana elukaka ezwa toujours domination likolo ya bato nyonso. Soki na kati na yo ozose retrouve na biloko oyo, ndeko na ngai ya mwasi to mobali mebene ifo koluka nzambe. Po eza na bato mosusu baza bakretien bakendaka eglize me aza motema mabe. Wana eza basini ya sorcellerie, wana oza deja na misala mabe. Sorcellerie eza esprit moko mauvais. Soki avandi na kati na yo yaya aye po adétruire yo na number 1. Po Satana azalaka na camarade te, apesaka confiance na mutu te, alingaka gloire nyonso ezala ya ye.
Tant azoya wana akopesa pe espace te aya utiliser yo yo apporter semence wana mte mabe wana. Aye po a détruire bat nyonso ba tout autour na yo. Aye po panza po bibe bengie muyibi aizalaka wana pona ko détruire pe pona ko boma. Alors na kati na ye semence ya malamu ekokozala te. Siko bato bazana kindoki conscient o ayebi ki vraiment yaza na sorcellerie. Bango tang bayaka pene ya bato bayaka na mission bien précis. Azala ya na calendrier na ye ayebi bato o ya ko target ayebi bato ya ko zwa po bango balukaka bato bazana betoile bato o baza ba grand lobi na bango kozala boye kozala mine po mission ya diable eza pona ko détruire ye tanga oya pana yo ayo saso ba jeter azoyande pona apanza yo akomisa yo mutu ya pasi obanda kolela otango ozolela kawana ozo murmurer souci na bango ezake bato ba péché contre Dieu bato ba mona nzambe asungaka bato te bato ba mona nzambe aza mabe po mission ya diable eza bongo pona ko détruire pona ko pesa désolation na kati ya mitema na bato nde mission na bango yango wana bana na nzambe il faut toluka koyeba la parole de Dieu pona soki toyebi liloba na nzambe nde kosala biso tozala libre. Nzambe azoyebisa ba disciple na ye soki bozo demeurer dans ma parole bokoyeba bosolo pe bosolo kosikola bino, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité a solo nde tokoyeba ngo na kati na liloba na nzambe pona koyeba bato ba jari ya bato wana il faut s'attacher na Jésus po Yesu Masia nde ayebi biloko ezoleka spirituel pe o ezoleka physique. Tant que tozo ko approcher na nzambe na vérité te toko yeba pe toko yeba te lo ni ezo se passer na makasi na biso moko tokokoka te yango toza na besoin ya puissance ya molimo na nzambe pona soki l'esprit de Dieu avandi na kati na bomo na biso akosala ke bekai ya miso ekoya pouvoir ya sorcellerie ekovanda na bakor na biso te po molimo na nzambe afungoli biso miso tomona bato wana bien. Apa nguya molimo mosanto eza na nguya moko te o ko libérer biso contre ba esprit ya mabe ya sorcellerie. Eza na nguya moko te molimo mosanto nde yenda na power ya ko libérer ya ko délivrer biso na ba pouvoir o ya molili oyo eza tout autour na biso. Ndeko na ngame bien aimé toyeba nzambe toluka nzambe toluka ye dans la profondeur po bato toza na bango tout autour balatisami na besprit mabe. Diable aza kati na bango azo utiliser bango moko pe bayebi pete eza na ba oyo bayebi ke baza na kindoki pe ba misusu bayebi te baza na kindoki kasi bazo sala yango na ndenge moko ya mabe po muto ayebi te kana misala mabe basalelaka yango na ndenge ya désordre. Satan alingaka bongo po ayebi ke partout muto wana azokende kotika basemence na ye. Oza na besoin ya nzambe po Jésus-Christ alobi ayaki pona kokondane mutu te kasi ayaki na mokili pona kolibere bato na vie ya misala mabe na vie ya péché. Za kaka nzela moko oyo ekoki ko set ngai na yo free oyo ekoki kolibere ngai na yo eza nzela ya vérité. Vérité wana nani? Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Toza na besoin na ye po bato mosusu akoki mutu mosusu akozala na ye dur na caractère yango lobi te kaa na kindoki po bato bazala pe dur na caractère bakosela bango to makambo ke oyo azalaka makambo mabe azalaka ndoki te. Comportement na ye caractère ne eza bongo ndenge nzambe azala ye bongo aza na ye dur. Kasi so okoti na kati ya bato omona bango bazalaka gentil bakabaka bapesaka ba conseil ba edaka
kasi balingaka nde salite te, basupportaka comportement mabe te. Kasi eza na ba oyo aza motema mabe kati na ye vraiment ko sorcellerie ezali kasi ayebi te. Bato wana nde nzambe aye mpona kolibere, bato wana nde nzambe aye mpona kokangola bango na baprison ya diable. Nzambe asala ngai na yo très bien. Toza image ya Saint-Esprit, toza image ya nzambe. Nzoto na biso za temple ya molimo mosantu. Kasi diable alingaka pare na nga komisa yango ya ye. Pona ye aza na besoin ya kende lifelo ye moko te. Alingi bato nyonso bakufa na ye. Yango wana mission na ye eza pona kopanza mabala, kopanza bavi ya bana, ko arrêter ba destiné, ko yiba ba étoile, ko changer ba destiné, ayibi na gauche apesi na droite, agi na droite apesi na gauche, ko pesa ba retard. Koya kopesa kaka pasi na mitema, batu balongola bazemi, basi basala basumu, mibali bakoyaka na bekobo, moko yiba ko chola ko ina, misala mabe posana eza wana batu mokili etondisama na misala ya molili. Pona bango bareni, ndeko nanga tolinga nzambe na kati ya mitema na biso. Pour le seul muto akoko kangola ngai na puissance ya sorcellerie, eza Saint-Esprit. Eza mutu mususu te. Pona nyonso tosala esimba te. Eza ka réclamer. Pourquoi? Po eza na liste. Mutu moko apesa kombo na yo. Na ba réunion na bango wana. Eza na ba loi egangaka contre toi. Pourquoi? Po famille ete kaka basalaka pacte moko. Basalaka boyokani. Bango basengaki eloko moko songol oyo diable apesaki bango. Pesata na pale ba ke non. Ba génération na bino nyonso ba vi na bango nyonso fo bopesa. Po ya pesaka eloko ya ofelete ezaka donnant. Yango wana ndeko nanga il faut to kangama na nzambe. Muto akoko sauver loko ya Saint-Esprit azate po nzambe ye moko ami pesaki deja mbeka kala po na yo. Kasi oyebaka yango te. Tozotambola kai na ignorance. Toyebi te ke no ezalaki na mutu moko o a sacrifier po na biso. Satan appelle lelo soka zodonda po ayebi ke no bino boyebi pe lo te. Boyebi na bino pouvoir te, boyebi koloba te. Yesu asa futa nyongo. Yo mona wapi mutu asa futi déjà nyongo, alors mutu nyongo azo continuer kosenga mbongo na est-ce que ezalaka? Ata na loi na biso ya mokili tikala ozala te. Pona soki mutu si afuti nyongo na yo, oya bana ko defa yo, yozo continue kosenga nyongo wana, me bako kanga yo. Siko Yesu asa futa nyongo na yo. Satan ayebi ke nyongo wana deja oyo ba papa na biso ba rien grand parents na biso ba les basalaka ba pacte bango ba signaka oyo ba tekaka mabota ba famille nyonso. Jésus-Christ de Nazareth asa futa nyongo wana. Siko diable azo profiter na ignorance ya bato pola ayaka ko continuer misala na ye. Azara na nguya te puissance ya sorcellerie. Eza na pawa te likolo ya ngai na yo. Po nyongo si ba futa deja. Na ebite soki tozo comprendre yango. Siko tango yo zo telema ko luka nzambe ko bondela to ko luka vi na yo. Zala na assurance ke nazana nyongo ya mutu te po Yesu Masi asa futa nyongo. Alors tango ozo combattre na kati na assurance Yesu Masi asa silisa nyongo wana. Ba combat ko ya po diable akotika te ata Yesu Masi afuta nyongo diable akotika te. Yesu sine zakaka a récupérera batu. Atiaka batu na pasi po saneza yango wana ya ko stopete po atikaka eloko te. Biso pe na tour na biso to yebisaka eke oza na pouvoir te likolo na nga, oza na pouvoir te likolo na bana nga, likolo na misala na nga, pona Yesu Masia asi sa nyongo na yo. Allez, arrière de moi Satan, au nom de Jésus, na pouvoir na yo ya sorcellerie wana e ko sala eloko moko te na ndako na nga pe na bana na nga na vie na nga. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, asa sala musala makasi o ngai na yo
il faut toujours totelemaka wana ke diable ata ozoya na komeka nga okosimba ngai te. Pona diable aza mpe na besoin ya corps pona kota agir asala. Yango wana azokende kovanda na mitema ya bato baya mitema mabe. Oza motema mabe ozomona mpe kende oza motema mabe oza contente na yango. Pona kati na yo oza deja na bademon oyo baza wana po ba soutenir mission na bango epai na yo. Osupportaka te komona moninga azala na kimia. Soki ndeko aza na kimia, wana vraiment yo vraiment komikata. C'est ça. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, aza na posa na yo pe ndeko bongwana. Po Yesu asa futela biso deja nyongo. Kasi lokola yo ozoyeba nanu te ke Yesu deja futela biso nyongo. Ndeko nanga bongwana. Ndeko nanga bongwana. Nzamba kutana na yo ninga kutalaki na Saoul. Ninga bana ko persécuter église. Nzambe abongola motema na yo. Po souci ya Nzambe, souci na biso peza yo bongwana. Opesa vie na yo corps âme esprit na yo epai na Nzambe. Peza na bato mosusu bakendaka église. Akendaka na église kasi motema mabe. Yo zana ka pona ko juger, ozana ka pona ko loba mabe ya batu, ozawana pona ko yina. Eza malamu te. Motema mabe efutaka. Po Bible lobi, salaire du péché, c'est la mort. Ana zolobela ba païen te. Po ba païen ba ebi na bango Nzambe te, bazana bango na balwa na bango. Kasi ana zolobela batu oyo babengami ba chrétien, so-called chrétien. Pe bandeko na biso, totika motema mabe. Totika ko aider diable a bebisa ba vie ya batu. Totika ko aider sorcellerie a bebisa ba foyer, ba business ya batu. To bongola mitema. Ata ba païen wana pe bongola mitema. Jésus-Christ alobi, mama na yaza nani, papa na yaza nani, ndeko na yaza nani. Eza ba oyo ba salaka volonté ya Nzambe. Soki ngai na yo to sala volonté ya Nzambe, toza bandeko ya Yesu. Take ngai na yo tozo ke l'église, tozo benga ba chrétien, o to sala Nzambe ba pasteur ba apôtre. Kasi motema soki nanu ebongwami te, toza mosika na Nzambe. Pona moto ayambi Yesu lokola mokonzi pe obikisi na ye, né de nouveau, baptisé na mai pe na Saint-Esprit, ye wana nde asalaka volonté ya Nzambe. Po kati na ye, loi de Dieu eza kati na ye. Eza yete nde azo vivre, kasi eza Nzambe nde azo vivre kati na ye. Bolingo na Nzambe eza tellement munene. Nzambe oyo aza lokola bato nyonso te. Seigneur Jésus alakisaki ngai na mona ndenge nini tango oyo amemaki masumu ya bato. Aolakisanga nini péché salaka. Abitango bakena ko crucifier eloko ni lekaki. Ngabi meto na grâce. Toza na grâce. Na onyo son Nzambe asali. Mais ti lelo bato bazo comprendre te. Oui. Bato mitema na bango eza dirigé pa ya biloko oyo ezo pesa vite. Mitema bato eza dirigé pa ya biloko oyo ezo memela mutu bonheur te. Toza na besoin ya biloko oyo to salela. Toza na besoin mbongo, toza na besoin to lia to lata. Kasi eleka te. Nzambe nde aleka. Nzambe nde aleka.
Nzamba na elengi, Yesu Masi aza na elengi. Jésus-Christ aza bien. Batu musu balobake non soki ozo sambela mingi nde bakombe ya kaka. Kasi soki ozo sambela te bitumbe ya kaka te. Oui, soki ozo sambela te biloko o diable atia kati na yo eza ya kolala po mutu moko ta oderange ye. Ayebi ke ndenge aza na osala nyonso alingi mutu moko ta oya oderange ye. Kasi tango otelemaka po bana koprie nde moto wana tango opelisaka na priere nde esalaka keno biloko wana elamuka mpe ebana kotia badésordre. Tango siko babandi kotia badésordre biloko ekomi kobeba mpo babénédiction oyo bato bazalaka nango eza na bénédiction euti mpa nzambe te. Satana azopambola mpo ayebi koza disciple na ye. Alingi apambola yo mpona ozala na posa koluka nzambe dans la profondeur te. Ayebi ke non soki atiki yo bongo mpe kotimbela ye. Yango wana azopesa biloko mosusu azobloke biloko na yo te mpo yo continue na vie ya péché, na vie ya motema mabe. Mpo bakabata mitema mabe nde mutu babongaka te. Diable azofuta bango na salaire na bango na misala oyo bango baosala nde baozwa salaire na bango. Aofuta bango. Mutu moko aya repa nzambe atikali bongo ya nzambe akangoli yo adelivre yo na nyonso mpe otika na via pasi aza wapi? Aza wapi? Bako nzambe abaki bakokombattre biso mpo mokili batikali jamais koyeba ye. Mpo na lumière na ténèbre ekutanaka te. Ekutana te. Péché supportaka présence ya nzambe te. Yango wana lokwa toza na nzoto ya bomoto babano toujours kokombattre bino, babano toujours koaccuse bino, kokosela bino bamakambo. Kasi nzambe alobi ata bamemi bino na tribunal bomitungisa na bino te po esprit de Dieu aza kati na bino akolobela bino. Totika motema mabe. Motema mabe eza sorcellerie. Biloko wana topesa yango pa diable po biloko wana eza ya ye. Toyebisa Satana zwa biloko na yo biso toboyi. Tokolingaka yango jamais. Yesu Masi akotala kati ya mitema na biso, atia liloba na ye kati na biso, tokola na molimo, tosala oyo ezosepelisa nzambe nde tomona nkembo na ye. Que l'Éternel vous bénisse.